Merci mingi bandeko balandi canal Kin télévision to bengi bino ba téléspectateurs bozali ebele ya kolanda télévision oyo télévision ya bino o ezali na dimante koleka na mboka Kinshasa pe na mokili mobimba po tozali pe na nzela ya YouTube tozali na nzela ya TNT tozali na nzela ya analogie kanonyo swana eza koleka na canal Kin télévision yango bato baza kubenga biso partout. Merci mingi ndenge bozali belé pour kolanda émission monde du travail. Émission monde du travail o to benga on lingala musala o to bagana lingala ezali émission oyo eza kotala mambi oyo ya misala nyonso oyo bato basalaka na mokili awa na mboka Congo. Ezala misala ya bilanga, misala ya kotangisa, misala ya mécanique, misala ya gouvernement, même bayi politique. Bayi politique bazali na palais du peuple, o bazali na Sénat, na baita major ba parti politique ba poninde mosala na bango politique. Et to benga kape bango ba ko limbolo ya biso ndenge ni basala ka politique wana. Et na mokolo mwalelo to yambi na etando oyo bandeko basatu. Tozali na loboko na ngai mwasi ndeko ja puna mbote ndeko ja puna. Mbote na yo Alain Noka, merci mingi pour l'invitation. Ngai nazali Jean Bosco Puna, secrétaire général ya Sinecat, syndicat balagisi des écoles conventionnées catholiques. Nazali pe porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Bon ngambo ya société civile, nazali coordonnateur général au Etali makambo ya coalition de la société civile desk, au elobela makambo ba droit socio-économique et culturel. Tala ba fonction au tozali na yango kokamba pona tina ya population na biso mobimba. Misala ebele ozali nango ezali mokumba po ya population na kena loboko ya mobali et pas ya mama félicité mbote mama félicité. Mbote ndipalin. Esika basi ba mibali bazala ke fope mo sazala kaka. Yo ozon akasimate. Eza bongo bopesi biso invitation yango toye. Ngana salaka mosala na ngai na kati ya Kofevid engo la collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement. Bon ngana zali présidente topé coordonnatrice ya lisangona ya ba mama bilenge oto sala mosala pe na kati ya synergie nazali lingomba oyo ya société civile ezali pembeni ya ba syndicat pona kotala mambi matali itelo pe balakisi. Tokena ngambo mosusu kuna loboko mobali toujours et pas ya papa Jatunda mbote ndeko Jatunda ozali pe membre ya synergie ya syndicat basenya pe mokambi ya syndicat ya basenya et okoki ko milimbola liboso ba to baza kotala biso po bayi bayo boye pe bolamu na etando ya canal Kin télévision. Merci ndeko Alain Noka et nazali moko ya bakambi ya synergie des syndicats des enseignants de la RD Congo et nazali secrétaire général il y a syndicat au babengi na kombo ya force agissante FA et porte-parole adjoint à synergie à syndicat des enseignants de la République démocratique du Congo. Matondi mingi ndeko Jatunda tokei pa ya ndeko Japuna tokolobela lelo makambo matali boye boa papa wa Roma tokolobela makambo matali déclaration ya syndicat ya synergie na bino bosala kiango na le 21 janvier 2023 tokolobela pe makambo matali li passo ya balakisi oyo eza kosalema mikolo oyo la gouvernement mingi na ministère ya EPST et l'on connaît les accords les capuna na makamotali les passos les retraites. Est-ce que les passos na to pe retraite eza ko sang le mana ba condition malamu eza ko sang le mandenge mibeko landi et to koye bango na kati na émission oyo po ba kambi oyo bazali ba kambi minene ya syndicat bango baza ko bundela balakisi et liboso ya ba konzi ba kambi mboka Congo ndeko ja puna papa wa Roma akomi na Congo et yo zali catholique ozali mwana mboka Congo papa akomi awa sima ya bambula ebele kino tata mokonzi ya liboso Mobutu Sese Seko ndenga kenda papa yaki na bambula tuku mwambe 80 bane 80 ayaki awa utambula wana ti lelo papa azonga te lelo papa azongi yo okozala na réaction nini ozana sentiment nini na boye bo papa wa Roma na mboka Congo. Merci pour la maloba. Boye wa pape François na kati mboka na biso
ezali vraiment tozali un sentiment de fierté, un sentiment de joie. Ezali vraiment pour Nabiso un grand honneur que le pape François a visité la République démocratique du Congo. Pambate ezali na bamboka ebele bazwa chance wana te ba visiter bango na pape. Esengeli a peut préciser que pape ayeli kaka ba catholique te, mais pape wa Rome, pape François ayeli peuple de Dieu. Oyebi mboka na biso ezali peuple ezali na ba ezana population oyo esambelaka mingi. En tout cas tozali ko sengela pape François boye bolamu séjour na epe ezala ya kitoko a na République démocratique du Congo. Toyebi ke nzoto ezalaka na mwa kokoso kasi ba prière ndenge moko asengaki tosambela pona ye tozali kobondela pona pape kasi likambo moko tokoyi pe kobakisa en tant que syndicat ou encore société civile tokoloba ke tozali na mwa ba attente pona pape François ndenge ye. C'est une grande personnalité morale ya mokili mobimba. Toyebi que na ba discours azali nango tolandaki ke azali na 12 discours à prononcer avant ko arozonga kende na Soudan du Sud. Tokolika que na ba speech na ye na ba discours na ye papa kozanga ko lobela makambo etali sécurité mboka te. Tozali vraiment na kokoso makasi, tozali na ba problème pamba te. Mbula na mbula, mokolo na mokolo, tozali komona bandeko na biso na est, bazali ko kufa botaba, bazali ko kufa mokolo na mokolo. Bongo tokolika ke pape na ndenga yeli, ndenga ye na kata mboka na biso, akozanga ko interpeller bato nyonso bazo bundisa biso te pona nkita na biso. Ezala ekolo ya Rwanda, ezala ba Uganda, ba ekolo ezingi biso. Na kolika ke message à pape ekozala clair, mais ekozala pe clair en direction ya ba puissant ya monde oyo. Ezala ba États-Unis d'Amérique, ezala ba France, ba o bazali ko tirer ba ficelle mala mususu. En tout cas, discours à pape ezali très attendu parce que toute la population moko affligée, ba boma bana, ba boma basi, ba violer bango, makamba boito mona ngona noté des millions de morts. En tout cas, nous avons besoin que visite à pape et quoi que bongo là quelque chose na marche ya mboka na biso na mingi etali makambo sécurité na monela ekolo. Mama félicité yo zali pe na mutuna pape akomi et zali actualité monene na mboka Congo papa wa Roma akomi et na ngambo ya bino ya synergie yo pozali membre wana ozape mokonzi na kati ya synergie. Yo kolobelo komini na boye bwa pape mboka Congo. En tout cas pour nanga koya ya pape na kati ya mboka na biso ezana ndenge porte-parole alobi ezali na motif ya fierté to sepeli mingi po to yebi ke aya awa papa yawa banda mobutu président akenda ti lelo to tika kotumona susu papa yawa te. Alors to sepeli komona lelo ezana bamboka ebele bamoni ete et azali kaka pasteur ya ba catholique te, papa azali pour représenter l'église, l'église universelle. Alors na ba oyo bazali ba non catholique tango papa zoya tozali na mambi mai oyo biso pe ba totala kama makambo ya développement pe totala kama makambo éducation tokoyebisa ye totala ndenge makambo eza ko se détériorer petit à petit tozomona image église to mission sociale église ndenge ezobunga na makambo etali bitelo na makambo etali sécurité tozomona ba image moko ya mabe oyo tozokotala mbula na mbula depuis 1996 tikino moya lelo ndenge mwasi ya Congo bazo violer ye ndenge bazo tuta bana na maboka ndenge baza ko nyoko la population ya est. En tout cas to sepe na ngote pe esika ba décision to ba mikano minene zwa maka papa zalaka na kati bongo ndenge nini toza ko umela kaka na kati ya injustice oyo bana makamwe banda pona nini tozali mboka oyo etonda nkita. Est-ce que papa yebi te ke esika oyo batu baza ko lela peuple na yeto tozo lela azomona te esengeli aloba liloba moko pona makambo etali respect ya ba texte oyo mikano mizwama kipona kotia kimia na kati ya Congo pe kotia bandelo na mboka pour que kimia ya Congo ezonga na makambo etali bitelo tozana posa vraiment bana pe ya babola bakoma na accès na éducation de qualité ndenge to mona rappel na bipai mususu parce que awa vraiment discrimination ezali na système éducatif
vraiment wana eza susu ya kolobela te abattente na biso ezali mpe na développement toza na besoin ntango akoya totala na kati ya badiscours na ye les 12 toza na besoin tobanda sikoyo kotala awa papa alobaki mpona makambo ya bitelo awa alobaki mpona makambo ya éducation awa alobaki mpona pe na kote ya est te battente na biso ya mwana ndeko Jatunda papa ya Roma azokoma na mboka Kisasa e banda aoyaki na ntango mokonzi Mobutu azongi lelo lisusu awa alors tokoloba lokola que diplomatie Félix Tshisekedi esalemi malamu yango papa aye awa et pe lisusu na ngambo mosusu église catholique papa akoloba pe politique église catholique telemelaki na tango ya moko président Joseph Kabila na 2006 makambo tali changement ya constitution et église catholique telemelaki est-ce que Isaac ya pe akolobela makambo tali politique ndenge bozo kanisa e kozala ndenge ni. Merci ndeko Alenoka et pape aye akoya soit asi akomi soit akokoma lelo ezali esengo munene mpona biso l'ensemble du peuple congolais. Tobosani te oyo alobaki na 2018 non na 2017 message atindaki na peuple congolais ekokisamaki alobaki élection ekosalema et passation pacifique à pouvoir parce qu'il y a eu le peuple congolais. Spectre à guerre et zalaki déjà comme on en a mis maloba ya pape et kokisabaki et ami balé to sengi naye azala molobeli ensemble à peuple congolais auprès de la communauté internationale, en particulier les grandes puissances telles que les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Baoyo bazali kopesa manduki na ndeko ya Rwanda surtout ba multinational parce que balingi bazwa mabanga na biso bomengo na biso na makasi ezali kita na biso nzamba apesa biso yango bakoyi kozwa yango na makasi te baboyi kosomba me bazwa yango na makasi. Je pense que c'est un signal fort pour na biso et pour la communauté internationale pour ya misa tezali makambo batali biteyelo tobanzi ke pape akozongisa bakambi ya église na oyo tobengi badogme ya église catholique. L'église c'est au service du peuple et des pauvres et des opprimés, mais oyo tozali komona lelo yango lisusu te. Église est commis au service et commis pratiquement mingi mosolo commerce et commis kokabola babola na bao bazali kozwa lelo nombre ya bashege na nzela nombre ya bakuluna église en particulier est responsable toboyi prise en charge église azongisi yango a katimini donc azongisi yango ndenge ya Kintsweki wana tobanzi ke pape pe akozongisa bakambi na nzela bakambi parce église azalika toujours na badogma na ye mais to sengeli na ye azongisa bango ba respecter ba valeur universelle ya église catholique. Humanisme ezali parmi ba valeur ya église catholique baza na sens imbe ya koyoka mawa okokende na bité na ba hôpitaux qui c'est-à-dire la pharmacie ezali 200 francs mais okomi na église na ba hôpitaux ya biso ba centre na biso ezali 2000 francs. C'est le wana centre église catholique nyoso wana yango tolobi azongisa église catholique na centre nango humain ndenge ezalaki kala. Merci beaucoup. Ok ndeko Jean Bosco Puna pour clôturer dossier à église bino bobunisa ki église catholique bo telemela ki yango penza donc ezalaki somme ezalaki show nde balobaka moto pelaki awa bolobi katuka na ba discours na songi na bengi no fala l'église catholique a cessé d'être l'église d'exemple. Bobanda kotanga ngwa bodoka na ba déclaration syndicale pour makambo tali prise en charge ya balakisi topé ba parents ba bote ya bana baza kozwa na charge balakisi bino baki na fala il faut ekufa alors bolonga ki pe bokwisa ke église catholique tata mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi a déclaré ki gratuité ya koyekola na enseignement primaire secondaire et technique et wana point bino sa victoire. Bon, victoire peut-être trop dire parce que les lots toyebi que makambo tambola ki penza tendenge sengelaki. C'est vrai que biso tozalaka na combat na église te, mais tozalaka na combat
un système de prise en charge des enseignants par les parents aux églises catholiques et bandaka. Parce que Kobanda 1983, système wana bandaki, Sokotangi, plus de 20 ans après, système wana et salaki vraiment ba dégâts et belé. Yango to telemaka, bongo siko mokonzamboka, le président Félix, tangwa yé na bokonzi, yé ayebaki déjà batante na biso, batante société na biso, pambate to memela ba memo, avant même akoma ba mokonzi ayebaki que eloko wana esengela ki koya. Alors, en 2019, on a matérialisé gratuité de l'enseignement. Tokei 2019-2020, école Nyon Sezalaki gratuite. Kobanda na maternelle, ti na secondaire. Et tikalaki ambition à comme ma gratuité, wana ti na université. Na 2020-2021, ezalaki ndenge moko. Pendant les 2 ans, biso ba syndicat, mingo ya synergie des syndicats des enseignants, la RDC, to salaki ba assemblée à minene na ba enseignants pour te faire comprendre bango que nous avons beaucoup à gagner si nous acceptons la gratuité de l'enseignement au primaire, ti na secondaire. 2 ans et Simbaki, c'est vrai que le président de la République na gouvernement na mobimba basala ki effort pour ba meka un peu ko tala makambo itali li foot ya ba enseignant pro biso to yebaki to likiaki que to ko kende na eloko wana ti na suka. Malheureusement tant que komi na 2021 makambo wana e ko beba ba ko koti salu sous prise en charge ndenge ndeko alobi na église catholique na kinsweki mais église wana e salaki vraiment makasi mingi po Bakoti sa eloko to bengi lelo fond d'appui. Fond d'appui, c'est-à-dire que moi na soko alongwe na 6e année primaire, na sika kende na 7e, 8e, kuna e komi barrière, pambate na 7e, 8e, il faut abanda kofuta soumi solo. Donc au monique likambwana et pesi penza bien mingite. Bongo soko zui moi na alongwe primaire, moi ya kota 7e, 8e ezate. Bon, professeur enseignant wazana primaire wana ye batiki e na gratuité, ba o mususu ba komi soko zwa misolo pa ba boti. Nakolika ke tumbana biso il faut ekoba dès que tolbana ba lakisike non nous continuons le combat donc toko kanisa ke na bambule ezali koya dan ndenge pe papa ye tokotinda pe memo na biso na niveau ya 5 ans na pe na niveau ya nonce po ba ye ba ke éducation ezali kotambola malamu te. Ezali kotambola malamu te pambate a ba lobeli mama fesa lobeli makamba discrimination ezali. Les enfants des pauvres ne savent pas accéder à l'école. Les enfants des riches peuvent y aller. Mais quand l'enfant est au niveau primaire, quand il arrive en 6e année, il est bloqué. Il ne sait plus y aller. En 7e, 8e, ils ont kokoso. Et pourtant, Tozala qui déjà n'a pas. Et dans le projet à société, à président Félix Antoine Tshisekedi, il avait clairement dit que nous allons, dans l'ambition que nous avons, nous devrons aller jusqu'à l'université. N'a pas rappelé qu'avant 1993, eh bien, tout était pris en charge par l'État congolais. À partir de la maternelle jusqu'à l'université. Bon, on dit que valeur parce que les lots, même au solo, ils allaient à l'université, ils allaient vraiment servir les professeurs de l'université. Donc, tant là, moi, problème, tu vois, dans le niveau éducation, nous avons beaucoup à attendre de sa sainteté, le pape François. Merci mingi ndeko ja Bosco Puna tozongeli na motuna mosusu tokena motuna mosusu makabotali déclaration syndicale au ya le 21 janvier 2023 bo sanganaki na assemblée générale bo sali déclaration ana et déclaration ana et lobielo konini et téléspectateurs baningi ba yebango na mozindo puisque awa ezali mission ya mosala ba yeba bolobaki na déclaration syndicale wana nini ya le 21 janvier 2023 au itiko le katoke pa ya papa Jatunda déclaration syndicale ni bosala ki le 21 bobeta ki sete penza na makambo etali nini. Merci beaucoup ndeko Alain. La déclaration na biso syndicale le 21 janvier 2023 et tolobelaki makambo matali et ba conditions de vie de travail ya balakisi tozongelaki na oyetali ba promesse ya gouvernement kotalaka na 2021 na 2022 tango mokambi PSP na ba ministre ya budget finance mokambi PSP mwana mboka Tony Mwaba
na yeko sala promotion na ya hotel na lobi mokambi ya ministère et PST ngana tangi eza toni mwa ba oui na ndeko ya vice premier ministre Eliao et ndeko ya budget et ndeko pe ya nani ya finance basangana kina intersyndical na Mbwela Lodge na banque syndicale merci beaucoup et na déclaration na bango na ba conclusion na ba accord ba signaki ba lobaki ba kofuta $400 na molakisi comme troisième palier total ki yango après évaluation totale ça li constat que gouvernement a futa ki yango te et année passée na mois de septembre tango synergie aningisaki ba boaki 20 000 francs soit disant prime à gratuité ba futa yango kaka sanza moko esili et puis bakati yango pe to éviter ce qui mbongo wana misoro wana ekendeki wapi. Pour nous c'est un détournement. Toujours qualifié yango détournement. Détournement il y a 5 mois il y a 20 000. Ministre Mukambia pesa moto a détourné. To éviter. Où en est le gouvernement? Il n'y a que le gouvernement qui peut nous dire et si kambongo wana ekei misoro wana 20 000. Au mona kia wana ebandeli simulacre ya revendication ya batu intersyndical ba stratégie na bango soit pour pas pesa barakisi 20 000 wana et si pour baloba que non nous avons gagné mais ba yebi ba munyo sur place misolo wana ikenda et na ba province mususu bazwa yango te ba bengi yango prime de gratuité bon et na bosanga ina biso toloba kipe makambo mai matali ba école désactivée na ba école réactivée na ba école désactivée ezali ba école nyonso yati a désactivaki aye ko réactiver yango mais tango a réactiver yango na décision ya Mbwela Lodge c'était sous la pression de la synergie azongisi ba école wana afutaki bango kaka 1 mois mais ti lelo 5 mois ya barrière na bango ali ko futa yango te soki batuni ce sont des menaces de désactivation c'est ça oyebi réforme na sanction na populaire yango wana na république na ya PST ezalinde désactivation. Alors totali bandeko basalaki sitine bakomi kuna menace sur menace basalaki sitine ezalaki liboso ya ministère ya finance te wan bamba kene na ministère ya PST ya PST kuna c'était le 9 janvier et a menacé barakisi ba demande d'explication ba ouverture action disciplinaire nyonso wana pona kobangisa bango mais biso toyebi ke misolo wana yango apesa ba retraité ndeko Jean Bosco akolobela biso ba problème etali ba retraité misolo wana nde yango afuta ba retraité po lelo akatani et tikino lelo bitelo mususu na ba province nanu a réactiver yango te ezali mawa même école collège comme Kinyati la plus vieille école à Bandundu était désactivée par le ministre. Mais comment expliquer bikole wana ozoloba bikole wana ya l'état to pe ya catholique to ya ba protestant to pe ya l'état yemoko esala bambula ebele mbula tukumi bale mbula tukumi tano mbula 80 osomona. Mais comment se fait-il que mbala moko gouvernement na bokamba ya ministère ya PST ba désactiver ba école wana le phénomène ni le kaki parce que ba bikole yebani déjà que eyumela ba siècle ba 50 ans ba 30 ans mais ba désactiver parce que l'état yebaki ya moté ke ba eloko ne sala ke ba désactiver en inya ke ende ayebi pona biso nyonso ya apesa ki comme argument eza valable te ezalaki ba stratégie financière soki bite loana amonaki ezalaki na ba poposo mike akwai ko bongisa yango par les textes il allait carrément parce que ba école wana ebimisaka bana examen d'état ba école wana ba zo akamisol des années au komika ko lobi non ba école moratoire oh non c'est là yo kamati au désactiver ba école wana bon et tikino lelo yo na ba province ba école bitelo mususu nanu a réactiver yango ti lelo yo bon tolobela ki makambo etali ba retraité ndeko Jean Bosco akozongela yango akolobela yango akobeta sete na likambo wana etali ba retraité o retraité bato ye asinyaki kaka document moko
Le reste, c'est comme la commission d'affectation. Est-ce qu'on peut retraiter les enseignants sur le fond de la commission d'affectation? Qui doit retraiter les enseignants? Je crois que Jean Bosco a éclairé Bissou. Totali, après débat, on a échange de lobby, non, retraite, n'a pas obéi aux principes tels qu'édictés par les textes. Mais Ndeko Jean Bosco a éclairé. Que dit le texte à la matière? Que disent les textes? Parce qu'il y en a plusieurs textes. Toye, Tolobeli Makambwetali, prime d'itinérance, il y a un inspecteur. Les alliés légal, les alliés déjà, les alliés Namikanda, il fallait la chose acquise, il fallait à Foutabango, mais allié qu'au Foutabango et en côté. Or, Oyebi, inspecteur, c'est un agent qui contribue pour l'efficacité de l'éducation. Mais, Oyazali encadreur, il y a Barakisi. Oye Sengele qui est sur le terrain. Pour la comment Barakisi Badali coopère sa matière. Oya Sengeli ko contrôler parce que dans la mission à contrôle. Il y a conformé Barakisi, il y a cosa ranyon soumet, bozo zoaï comme Mutupamba. Bon, total pe dossier à prime et à gratuité à l'école primaire. Kuna Izali Mawa. Kaka wana ville province à Kinshasa, bité le mususu bazali kozwa 200 000 francs congolais. Ba mususu 30 000 parce que 20 000 wana ekenda. Ba pesa ngoka mbala moko. Talaka discrimination, c'est-à-dire c'est favoriser un enseignement à double vitesse. Qu'est-ce qu'il attend par l'école de prestige? Prestige, c'est-à-dire quoi? Il n'y a qu'à expliquer à vous. Et pourtant, tu as un programme moko ya enseignement. Et puis, le même ministre. L'État se fout à oui. Bamisu bazwa 200 000 francs, Bamisu bazwa 30 000 francs. Donc, il y a un besoin de discrimination. Oui. Bon, total qui peut makambo ya ba nouvelles unités. Les vraies nouvelles unités n'ont jamais été prises en compte. Yé ministre Nyon Swakoya aïda Serinaï. Ce qui va faire la conseil des ministres, non, nous payons les nouvelles unités, Natango bakozwa mokano ano mo ekomi ngonga ya kofuta ba vraies nouvelles unités, bazali o basali ba 5 à 10 ans. Okomona mutu akomi lelo jeune akomi lelo yende azim. Donc bangulu ba vraie nouvelle unité bataka bangote ba komande ko kotsa système bangulu ba système bangulu. Et un phénomène moyen de moralité. Et un phénomène et ça peut même décourager les chefs de l'État parce que chaque fois ils se trouvent devant des chiffres. Tango Akotaki, Tango président Akotaki, alors il va foutre autant. Quelques mois après, oh non, fois, oh ya foutaki. Oh, le président avait écrit qu'il y a ici déjà problème. Et il y a un moment où il y a un peu, à se comprendre, il y a un côté. Même Nicolas Kazali a finance. Donc, c'est raison, ceux qui par exemple a bloqué, parce que floué les la gestion est testée. Floué les allées, la machine n'a pas s'est copé. Mais c'est grave, donc on mais il va que en tout cas les pestes n'est pas bien géré. On est allé de Jean Bosco à Kolakisango. Donc Tolobela qui va nyonso batouana basali bakambi ils sont là, ils travaillent, ils sont soumis au bénévolat des années. Et va mususu bazar retraité comme NI. Beaucoup futa bangoni. Yebisanga de Asali 80 ans, Asali 60 ans. À Sali, c'est 4 ans, 40 ans d'enseignement, bah, retraité, à zone numéro matricule, disons, Babylon, numéro matricule, les NP. Mais tant que Bafuta qui va NP, Bakamati Bango, va convertir Bango, va NI. Bati Bangoulou, Kaka, système. Les NI, allez, Bakomi, va NP. Congo. C'est un véritable phénomène. Congo. Bon, il y a la mise en place intempestive. Chaque année, on a mis en place, et nous sommes pratiquement sur foi à clientélisme. Talaka, il n'y a pas longtemps, Bakamati, Ndeko Moko, directeur provincial, Batindi la manière. Tu as dit que la loi sur la décentralisation, enseignement, ils allaient, entité Moko, Oyo Babengi, et Zali na. Ça se traite en matière concurrence, c'est-à-dire, gouverneur a un mot à dire, il y a proposé la mise en place, c'est pas ministre. Et puis, il faut que Kamata, moi, Namboka wana, mais il y a Kamati, Mutu Aouti Sidu Bangi, Aouti Kinshasa, a Tindi na Maniema. Il détruit, il ne respecte même pas. Oui, Ndeko Tunda Zelanano, Tozonglenano Ndeko Bosco Puna.
puisque yo sukana no kaka pour sukana tozonga na motuna wana makamatali ba chambardement wana ba osala ba permutation et tapestive tokoloba wana tozongela yo wana tozongela pa na ndeko ja Bosco Puna puisque jatunda mingi a renvoyer ba charge mingi pa na yo donc a renvoyer ba charge mingi pa na yo et bongi o éclairer opinion ba téléspectateur ba zone abiso plus alobi mingi likambo ja Bosco akotondola yango likambo ja Bosco akotondola yango alors motuna na biso ezali boye ndeko ja Bosco Puna ndenge nini EPST ezali gérer ministère ya enseignement primaire secondaire et technique eza gérer ndenge gestion ngo ndenge nini puisque kolandaka makambo jatunda lobi bilinga ezali kuna yango bino bayi synergie ya syndicat balaxi botelemelaka ministre ya enseignement ya EPST. Alors, gestion ou gouvernance, il y a EPST, merci. Bon, et ça passe mingi. Gestion et EPST, bisoto caractérisant, on a trois éléments. La gouvernance, c'est une gouvernance autoritaire, clientéliste et contre-productive. Autoritaire, clientélisme. Clientéliste, une gouvernance clientéliste et puis contre-productive. Donc ils ont produit leur côté. Ils ont produit leur côté. La oignon, ces autres salements, ça m'a biaka. Ils ont produit leur côté. Au moni ba politique ba ya rambo cannabis na évité parce que tous en net secteur enseignement. Mutu azali ko kambango azali juriste. C'est-à-dire qu'ils sont sous-qualifiés dans makambo état enseignement. Mais il y a professeur dans l'université. Non, professeur dans l'université, il y a professeur dans l'enseignement primaire. Il y a différent. Mais ce qui est plus grave, tu vois qu'on dit la politique, bon, bah quoi qu'on nomme, et ça va nomination politique. Ce qui est plus grave, tant où il y a dans le cabinet, bah tout nyon so amemi kura bah ça va juriste. Baby. Donc, technicien et enseignant. Donc, tous les conseillers qui entourent les ministres, ce sont des juristes ou des professeurs d'université. Au moins, ils ont des problèmes. On vient, on liquide toute la mémoire institutionnelle. C'est-à-dire, conseiller, gérer le dossier, zappé bateau, landa, makamboana, tant baye imutuna mutwa memi batuna ye oye nango parce que ezali tenga kwa ko bikate yango wana résumé ezali d'ailleurs na assemblée générale wana mbala musu ndeko Jean Bosani kolobango ba enseignant ba senga ki départ na ye lokola bazoyo ka nungu président annoncé déjà remaniement en tout cas ba enseignant ba ko sepela mingi soki chef de l'état ataleli makambo ya enseignement alandi ve oyo bango moko ba la kisbalingi suko mona ministre est tenu à la tête et à ministère. Pourquoi il faut débarquer? Mais regarde, quand nous disons c'est une gouvernance autoritaire, mais au Mona Wapi, ministre Nini Wana Ayana Kata EPST, dialogue social les dialogue social au Babengi, gouvernement, yé ministère à EPST, n'a syndicat, dialogue social les Or, dialogue social, yangonde la sève. Yangonde so permettre que ministre, oye ba makamboko kosala, oye ba pe oye koiko salate. Yé a yé, syndicat neto ya biso syndicat, ya ko bimisango et comme syndicat irrégulier. Et pourtant, on a une lettre, oyo yé azali ko komela biso, o azali ko reconnaître makambo tozali ko sala. Mais tant qu'on monite au boy makambo na à retraite, parce que les kambo à retraite, il y a la COP mounene, il y a la COP mounene, 600 000 agents. Bon, chaque enseignant, il faut foutre à $3, $5. Na kata caisse wana. COP en faveur ya Tony Mwaba. Mais COP wana en faveur à nani? En faveur à cabinet, en faveur à ministre, parce que les projets. Il y a beaucoup de mais les lois oyo tous en victoire. Pambate au monde loi oyo. La loi 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Loi Oyo, et vous précisez Bamakambo. Dans la loi Oyo, et le bami clairement que enseignant azali agent de l'État. Mokoloba Tunaki, ministre, Mokonza EPST, question, mais enseignant azali nani? Azalaki incapable à Koloba que enseignant azali agent de l'État. Avec cette loi, qui a été promulguée par le président de la République, eh bien la précision est donnée et c'est la précision de taille. L'enseignant est agent de l'État. Et par rapport à la retraite de l'enseignant ne peut être retraité que par le ministre de la fonction publique. Donc, tout ça, il va mais SENSAP est un organe technique.
La grande option est à la lever au niveau ya ministre ya fonction publique. Hier a retraité Batou. Awa balobela ki makamba désactivation. 2500 enseignants désactivés à Kinshasa. 1500 na ba province. Mais atakuti yo moko. Bambongo na bango ba 5 mois nyoso wana ezali komona na te. Donc au monique donc to lobby autoritaire, c'est-à-dire oh ya lobby yangonde ya kosala. Yangonde tikali lulu ba. Soki da landisi likambwana au moni likambo ba retraite oyo to tindaki avocat na biso maître Emmanuel akendaki na secrétariat général atuna likambo retraite. Mama wana lobby makamona ya yebiango te ministre yemoko mutasala kyango. Akei na Sekopé, au Sekopé lelo e comment vraiment bras séculier na ye. Au moment où ba service wana isengeli sala de manière indépendante pour na coproduire un résultat malamu. Akei na Sekopé pe a lobby makambo oyo wana retraite ya yebiango te, en tout cas batuna la personne attitrée. Tokei na niveau ya rente Kunape, c'était la même chose. Donc Makambouana a saliango yemoko. Voilà une gouvernance autoritaire. Yango pezo ko isaye. Pambate yo soko linko ndimela batuneti babisote. Plus de 25 ans dans la lutte syndicale. Oyako déclarer que tokomi ba irrégulier. Siko tala na mboka ba grève ezali partout. Azoye basute ako gérer eloko nini. Tozo mona ye azo sala ba application on abimisi. Mais yango te makambazo zelelaye. Bazo zelelaye comment l'enseignement doit avoir comment requalifier le système éducatif, comment enseigner à ça. Parce que lorsque l'enseignant est démotivé, lorsqu'il n'a plus le cœur à l'ouvrage, qualité de l'enseignement est gozalaté. Donc on a lobby que les alliés autoritaires, c'est-à-dire que le dialogue social local les athées, le dialogue social, azo sala on a ba syndicat oyayi, clientélisme. Ba syndicat nyonso akutana kana bango bato nyonso na baza ba directeur yo mona vraiment directeur azali directeur ya ba service azala syndicaliste ya banani ba wo nyonso na baza na kata Sekopé na Sekopé kuna baza ka misolo akolobela molakisi mukolonini baza kuna baza ba passe baza kuna ba chef d'antenne baza kuna baza ba directeur. Donc hier azo ko entretenir dialogue social ya modèle wana. Et pas itan où il y a lobby batuno sobandimi ils ont même SP EPC na kobunga et puis ba réforme une gouvernance avec des réformes contre-productives réforme oyo il y a retraite mais aux 8 retraites et ça les makabongoté sur le plan légal il faut yeba makambo sala ce qui m'a camboné au Bongis Sangote aux Alapas. Bon, on a n'engagé sur le plan technique. On remplacé professeur à chimie, on remplacé un professeur à coupe couture. On les alliés au Bomambo Kate, les alliés au Boma jeunesse n'a bisoté. Donc, Tala Makambo, tu vois que la gouvernance nae, les alliés vraiment qui t'ont communiqué. Sanction désactivation. Yo mona vraiment, moutoyer qu'on manifester, yo désactivé, agent de l'État. Pouvoir en yo zanango, yo s'attribuer, et ça anime. Donc, ministre Tony Mwaba eza mawa pambate tango akoti tolingaki ebingi ye muta dénonçaki makamba bakonga or wana zako lugande pouvoir mais tango akomi wana regarde même pour la makambo tali inspection ye azokota na makambo ya inspection ye muta zoko réunir ba inspecteur mais ce n'est pas croyable makambo wana etali inspecteur général enseignement. Voilà une gouvernance autoritaire. Donc aza wana balandaka na chef de corps ou ba inspecteur balandaka na secrétaire général akotika batwana te basala mosala na bango ndenge longo bani yango wana ozomona ke secteur ezali kobeba dysfonctionnement moko terrible o tozomona wana c'est la poudre aux yeux mais soko keina makambo etali qualité eloko moko ezati soko keina makambo ndenge bazali ko futi sa misono na ba école lelo soko tozokenda ba examen okomona bana musuba ko bekana bango bana musuba ko tia bango en quarantaine yango wana gestion na ye. Donc ezali mawa mais na tolika que tango remaniement ezo salema en tout cas chef de l'État c'est un homme vraiment équilibré avisé akoyeba koyoka mbela ya balakisi poto zwa ministre oyo akozala na vision na ye pambate o ezali ko salema ezali vision chef de l'État te. Donc bolingi ki Tony Mwaba akifa kenda mais wana ezalaki mbela ba enseignant na assemblée générale le 21 ba telemaki ba lobi mais yo papa asali mbula na mbula oya ko pesa ye $1000 $1500 et pour lobi na ye ata acte moko ezali te. Donc oyeka boyoke na banque ba lobi na yo esili musala na yo mais même si on n'a pas une considération ezali vraiment pas si mingi. Donc pour les enseignants en tout cas cet homme ne convient pas, c'est vraiment un mauvais cheval. OK maman félicité to zako belema na suka ni mission na biso makambo tali retraite ya balakisi Jean Bosco Puna a frôlé on de baba na français
mais yo lobela monano eza ndenge nini est-ce que retraite wana ndenge ezalaki décrété est-ce que eza kosalema na bamibeko ndenge lobi eza kosalema malamu to eza kosalema malamu tena puisque bino moto boza na secteur boza kolandela ngo malamu liso likona liso retraite balakisi na EPST ezosalema ndenge nini. Merci mingi ndeko Alenoka naza siri yo moko olandaka balakisi ndenge basalaka baassemblée générale na bango na kati ya ba permanence na bango syndicale ozomona ba papa na ba mama ya kala ba enseignant oyo batangisa ba ministre na ba président basali mosala tie komi na suka lelo babengani ye tokolo bateke ja retraite wana eza ko benga na mutu. Pourquoi? Parce que eza na mutu moko oyo tango ye aza na objectif na ye atteindre aza en dehors ya vision politique ya chef de l'État. Parce que ce qui réellement monsieur Tony Mwaba to le ministre Tony Mwaba azala ki na vision ya chef de l'État en tant que reproducteur ya vision na ye akwa ko sa marama do sa te o ezanko. C'est-à-dire azo sala nini azana vision na ye dans l'objectif na ye scolaire aye wana azo faire croire na mokonzi mboka ki azana ye na ba discours populiste na ye azo salaka mais na kati ya mosala azo sala makambo o ezo kwesa mokonzi mboka donc azo politique mokonzi mboka sala moko méthode to baleloti yebisa ngana omona wapi un ministre sectoriel atinda batna retraite. Et puis tant azotinda même pas budget oyo ya kobimisa ba retraité nyonso wana tinda bango na ministère ya fonction publique ezala wapi. Mais tant que tozotala bien biso tozali société civile na kati ya société civile tomonaka ezali na environnement ya système éducatif, c'est-à-dire na kati wana tozotala bato ba évaluaka fonctionnement ya système éducatif. Tant que tu évaluer le fonctionnement du système éducatif, tu as que ministre Tony Mwaba, efficacité exacte, efficience exacte. Efficience dans le sens ni tous les budgets, tous les moyens mis à sa disposition pour le fonctionnement, pour le bon fonctionnement, il y a secteur à utiliser en bonne escient. C'est-à-dire les lots, batunions sont babimi na retraite, bazon lela, ba yebite stani ba kende. Personne qui a retraité a désactivé tant pour dénoncer il y a bandé le bakeno batona de baningiete depuis 2021 aux retraités batou sans soubassement au moment où il y a des juristes mais ngana kamorata ministre Tony Mwaba que azali professeur des universités mais tant que vous êtes professeur des universités et puis juriste na éviter ceux qui ceux qui nani profession azolo bawana azako sala azako tala porter na yango pourtant ozo ba décision unilatérale ezako cadrer na ba base juridique na éviter so voyez ça kan kozali vraiment professeur des universités. Deuxièmement tangu azali ko zwabat atindi ba na retraite azimbo ya ko futela bango wapi. Ça c'est la question qu'il faut lui poser. Mbongo wana eruti wapi? Décision à jouer en la banane. Parce que, quand il y a une retraite, il faut comité technique et vanda, commission technique et vanda, tabler sur, on va remplacer, la indemnité à sortir, à faire carrière, il y a des gens, bon, on va bon ici, côté il y a renté survie, pour total là, ndengeni ba o ba bimi ba kozwa mbongo boye, ba o bazo kota ba préparer enveloppe na bango. Nyo so ne salamité. Ce qui boki koloba, atinde bango, atinde bino bato. Ba ba bino mabanga une milice. Bakaya sebino soki bolobi wana na otinda bato babamba mais est-ce que bino boyebi teke na mboko ba beta ba enseignant pour bakie ko dénoncer wana ba keno Tony Mwaba moto otinda bango mais papa makambo zo sama na kati ya bureau ya cabinet ya ministre Tony Mwaba na kati ya secteur ya éducation non to mona ba boyete donc on a un problème il y a éducation intégrale tant ba beta ratolo que toza ba professeurs des universités ce sont des didacticiens bango bazana ba jargon juridique yango bazo ke ne kopesa na université mais en ce qui concerne la pédagogie il faut qu'on pesa ngona ba pédagogue donc kuna baza piaka siko le temps ozotala na kati ya cabinet mobimbo ozotala ka ba juriste na ba juriste ba yebi fonctionnement ya dialogue social te ba yebi ko respecter ba normes et principes administratifs te tant ozotala bango bazo minimiser enseignant bazo benga donc bazo moni loko eloko moko ezanga tina donc bako désactiver na tongo bako chasser lobby bako remplacer lobby kuna donc ba norme nyonso ba baby maintenant il y a une brèche qui est ouverte coordonnateur à quoi retraité
chef d'antenne a pour retraité. Si comme moi va gérer le fonctionnement nyonso wana ezate yebisanga spo lelo tozani wapi. Tokei na conseil d'état papa. Conseil d'état o ezali juridiction o esengeli kota la mambi batali administration tokende kuna bazo bake bazo reconnaître qualité ya syndicat porteur ya revendication wana te mais ba reconnaître que ministre Tony Mwaba akwei pour retraiter enseignant. Mais Yebisangai, est-ce que c'est au ministre des tutelles de reconnaître la qualité d'un syndicat ou c'est aux enseignants membres du syndicat qui doivent reconnaître la qualité de leurs représentants? Parce que les représentants d'un syndicat émanent d'accord wanaya ya fonctionnaire. Les lots si tu comme un problème tu as solution wapi d'autant plus que vos linga discours na bino ezala parole de l'évangile. Donc ba syndicat o bazoya autour ya ministre ceux qui ba ministre a lobby ezala bo bango pe ba lobby amen. Donc bato ya lingi ba entouré ceux qui ka meki ko kenda l'encontre au commis personne non grata. Donc tout tala ke les lots sikoyo ba breche fongwami to yebite to sali makele les ti les lots to lembite parce que les mouvements de pression ne peuvent jamais faiblir. To zaka kokoba ti to kozela mokonza mboka ayeba na kopesa solution na batu na ye parce que les enseignants bazali ko représenter nombre monene ya électorat ya président de la République au quoi pour manquer électorat wana te. Merci maman. Pesa mitindo en tant que chef parce que bazo sala mosala contre mandat na yo. Merci mingi maman, féliciter na moni malobana suka wana Jean Bosco Puna lilobaka moko 1 minute. Liloba moko une seconde makambo maman féliciter lobby camarade féliciter à ramasser c'est très bien mais na une seconde deux décisions qui ont été prises lors de l'Assemblée générale. D'abord les enseignants ils pensent que le ministre actuel de l'EPST ne convient pas à ce poste-là. Comment y en a Tony Mwaba, Kazadi. Tout le monde sait, en tout cas, la majorité des enseignants, il faut changer biso ministre, parce que l'équation politique n'a pas vraiment enseignement. Deuxième décision, ils ont marqué le 9. Biso nous toujours qui est la président de la République, toujours ça la maman ya sitine kuna n'a pas retraité nyonso. Na ba désactiver nyonso et puis na ba enseignant o bazali kozela parce que lelo oyo paralysé ezali na kanso oyo kwa ki na ezana nord Kivu na sud Kivu paralysé ezali ezala na Équateur le grand Équateur paralysé ezali donc secteur résultat pour la marabouté les rendez-vous c'est pour le 9 février oyo na sit-in devant le palais de la nation donc à la présidence de la République et pas mokonzi amboka ye akoyoka biso akopesa biyano po mokanda oyo yende mutu asini yango à partir de mokanda oyo ministre akoki ya EPST akoki lisusu kopesa retraite te lelo ona yoki batamo amba ba retraité bango ezali mawami Jatunda lilobaka moko même seconde une seconde rendez-vous le 9 na Palais de la Nation. Mokonzi Amboka a ici déjà kokata makamunyoso à travers la loi 22. Mais il faudra que l'enseignant va sentir que réellement président a signé que lokomoko ya mutu ya pona bango mais Tony Mwaba azali ko bebisa yango. Il ne veut pas faire voir aux enseignants les bien fondés na makanisi ya malamu ya président de la République. Merci Mibi. Maman féliciter pour lui kaka le 9. Les 9 en tout cas toza kokoya liboso mokonzi ayeba nani azosala mosala pe nani azosala mosala te ba pesa kaka te ko nous accompagnons la vision du chef au moment où bazo détruire vision na CC. Merci beaucoup ba syndicaliste membre de la synergie ya syndicat d'enseignants balobi que le 9 février rendez-vous na présidence de la République pour ko yebisaye président makambuni les autres secteur enseignement téléspectateurs to suki pour le numéro oyo mokolo lelo awa mbala eza kuya tokozana numéro mususu soki kozala pe bango tokozana na bango mbote pe matondi omboka bino.